the Belgium Queen and King. Belgium's King Philip and Queen Matilda will make an official visit to the Democratic Republic of Congo in June. The visit will take place from Tuesday 7th to Monday 13th June, according to a statement. The royals will be accompanied by the Belgian government ministers. They will visit the capital Kinshasa, Lubumbashi, and Bukavu. The trip was initially scheduled for March 2022. They didn't disclose what the trip is going to be about, but we all know they don't come here to tell us that they're going to give us reparations, so it's probably some diplomatic, political travel. But to be fair to the king, he's the only Belgian leader that came out and said, well, he didn't say I apologize, but he says he regrets what his ancestors did to Democratic Republic of Congo. And as you know, they were the worst. All colonizers are horrible, but the Belgian ones took it to another level by cutting off their hands, legs, oh my God, I've done a story on it, so maybe we can put it up here for you to go and watch it. King Leopold was horrible. Let's just say that. He was horrible. He killed millions of Africans, and unfortunately, not a lot of people like to talk about that. And also, Belgians just refuse to accept that history, because there was a report that came out about Belgians and how they do not like to say anything bad about their king, and their king literally killed, it's speculated that about 10 million Africans. That's more than the Holocaust, and nobody wants to talk about that because it's Black lives that were lost. So it was not that important to many people. Even till this day, when people start talking about it, they're like, it's in the past, let's not talk about that. And it's documented, the atrocities they have committed. Like, the pictures would really get to you. They would cut the arms and the legs, and they will threaten them, and they'll take away their kids, they'll take them as slaves. It was a horrible colonizer, and now the Queen and King decided to visit. We will see what Democratic Republic of Congo will say, because unfortunately the leaders might not even ask for an apology or, reparations, because they're happy being in good terms with them. I just talked about this last month. Democratic Republic of Congo assigned the ambassador of the country's role to a Belgian actor, Van Damme. We talked about this, and I thought it was so ridiculous that they would do that to their people. Like, your best pick is Van Damme, a Belgian actor that has nothing to do with DRC, that can't relate with the people. But yeah, they chose him and acted like nothing is wrong. So I'm not expecting much from the government, but we will see. They might surprise us. Anyways, fam, let us know down below what your thoughts are about this. I am Wingel Zelalem. I'll see you on the next one. Bye. Bonsoir bandeko nange zanga mamluba, j'espère que vous avez malam skanyustu bozali. Merci encore une fois de plus na ton abino bo akordaka kolanda ba podcast nanga. Merci amingi vraiment. Et na osenga na bino pe bo continuer à partager kango. Et natanga pe ba commentaire na bino ba oyo bo tindela ngaka ba message ya ba combien vous m'aimez. I love you all back. I love you too. Bon, peut vous un peu ma critique, n'a pas en considération. Vraiment, j'ai une très bonne audience responsable, Batomayele. Vraiment, je me sens béni, je me sens very lucky. Yes. And, ok. Lelo na kanisa qui doit entamer notre sujet qui est également très important. Et ça, l'éléphant dans la salle, but nobody is talking about it, right? Et ce qui m'étonne, c'est que l'éléphant, il fallait qu'il te tackle. But nous sommes des Français, des intellectuels, tous la Kanabango Namboka. No one, or at least not thus far, veut qu'on tackle ce dossier. Dossier Zali Kambuya, la visite du roi belge na DRC na été Oyo. Frankly, na koloba as a Congolese American, et puis na koloba en tant que a black person, a black woman, a black person, I am insulted
Je me sens insultée par cette visite du roi belge. Pourquoi? Comme Baningane Nyostu Bamindele, ils ont commis beaucoup d'atrocities, beaucoup de crimes contre l'humanité, contre le peuple noir en particulier, right? Ceux qui ont zumele likambi à Belgium, na DRC, na Congo, from le seul pays qui a appartenu à un seul individu, right? Vous étiez le sujet à un individu. And then, gouvernement belge, bah, kozwa ownership nabino. Mais either way, bota la histoire ya colonial, donc colonisation, votre histoire là avec the Belgium, ce n'est pas une bonne histoire. Ce qui est là, on peut se retrouver nango avec tous les problèmes que nous avons. La Belgique a ses mains sales et noires là-dedans. Et ce qui est of utmost insulting, c'est que la Belgique ne parle pas de réparation. You know? Et le col à Tozana ba leader tena Congo. I'm so disappointed. Là, natia bango nyostu mena dans le même panier. Tozana mutute un homme na Congo là. Excuse me. Parmi bato bayaka wa balingi ba diriger bato wa prétendre kozala ba opposant na ba prétendre kozala au pouvoir, right? None of them. Bazu courage à côté les mains pour ne pas souligner ou bien pas lever cette inquiétude. Il y a des crimes que la Belgique avait commis contre le peuple congolais, right? Et jusque-là, la Belgique has never addressed it. C'est vraiment honteux. Le long dans l'Indien émission, il y a une connexion avec un noir américain. I think it's called African Diaspora. Azolo la contre même visite of King of Belgium na DRC. Un noir américain, s'il vous plaît. Tozolanda. Un noir conscient. I like the brother. Mais biso moko le concerné. Bozo télématé pour na contester visite diabolique. What eloko din bango babosani kuna na Congo. Babosani lisusu nini? Eloko nini basalaki te o aye kosala comme koboma basi baboma koyiba basi bayiba chilombo kuta afa abongiseli biso alobi mboke se kufa po ayebi he knows something that we don't know ayebi ke ba parent ne ba belge basi baboma ka mboka na kuta vomba pesa ngo independence. Of course he told us the truth because he does know the truth ya makamba parent ne basala. That is why depuis kaza president atbeta kalisola réparation te Papa Monaka ke Chilombo est à leur service, right? So, when was the last time Roi Belge a raisonné ki koya na Congo? When was the last time he did that? Maintenant que mwana na bangwaza na kibokonzi, right? Comme la famille Tshisekedi les a très bien servis. I mean, the Belgian kingdom a honoré le papa de Tshisekedi avec doctorat ne honorifique wana. Nandenge a edaki ko arrêter Lumumba, n'est-ce pas? Nandenge a joué rôle na ye na kotia ba désordre na région ya Grand Lac comme compensation for that family only, right? Of course, bazupena mwana na Tshisekedi ba commissaire président. That is why Tshisekedi est un peureux. Tshisekedi n'est pas un leader. Tshisekedi n'est pas un homme noir conscient. He's an embarrassment. Le Congo est un grand pays au centre de l'Afrique. Tshisekedi n'a même pas assez de couilles dans ses pantalons pour renoncer ce que la Belgique avait fait contre le Congo. Atamboli lokola ministère ya affaires étrangères. Akenda kana ba Belgique na ye. He's never called them out. Que la Belgique il faut pas faire réparation. Tozolanda. Of course, beaucoup ya bamboka wana bamindele bazali na makila ba congolais entre leurs mains. Mais to bandina na oyo moins toyebi officiellement bazaliye na ba misère na malheur salamaki nyoso basalaki bakoko na biso. What happened? What happened to all that? Hein? Bakataka combien de millions de personnes na Équateur maboko? Hein? Basi bafuti ba descendants ya ba équatorien pour na ba crime basalaki bakoko na bango. Royaume belge basi bafuti descendants ya peuple baumbu basi bafuti bango
No one wants to talk about it. Toza na ba leader qui se donne na ba distraction. Oyo kuna zo continue na idéologie ya bandoki ya ba parrain na ye. Azo la biso ba concert le 30 juin. Mboka na normalement le 30 juin za mukola ba réflexion. Seriously. Hein? Le pays n'est pas indépendant. Parce que even after the independence, la Belgique a continué à assert itself na business ya Congo. Tozolanda. Et le Congolais en autre jour paye le prix. What I'm asking is que la Belgique doit payer la réparation. Pour na 80 ans na ya salaki ya colonisation na kati ya Congo. Et le crime contre l'humanité that's well documented. Tozolanda. Le peuple équatorien owed reparations from the Belgian kingdom. Tozolanda. Ba équatorien bosibo zimbongo na bino bosibo zi votre mfaranga. Hein? Ngai na tuni le peuple baumbu. Le peuple bayaka. Basiba futi bino. Bosibo zi réparation na bino. Alors, boko yamba traître wana na été oyo super na juin super na juillet bozo yambela ye eloko nini na Équateur ba Belge ba bosanaki eloko nini na plateau de Bateke ba Belge ba bosanaki toyebi ke na Kasai ba bosanaki eloko te parce que bazaka na balia na bango kuna na Kasai. So we not even ba kasembo kota kuta makambo te makambo ba réparation tali kutubino te naza mwana na bino me bino boko de réparation te ba réparer bino loko nini parce que bino bozaka balia ba Belge n'est-ce pas et boka ndoko senga famille c'est que di réparation oui po bango nde mutu balia ka bambongo na bango réparation ba kasaye nyonso kenda na chibombia ba chisekedi ce qui bino baluba pozana réparation ko senga boka ndoko senga kuna na kabeya ka mwanga ngana solo bela bato baza bato kabeya ka mwanga to balia loko te o ba descendant na bango bazo loko te tozolanda peuple équateur hein. Bozana roi belge ata moko to bino boko yamba ni ye ni bana na ye toyokani peuple baumbu peuple bayaka pasi nyonso bakoko na bino bamona chilombo osakana na bato chilombo peza osaka tala bobima na balabala bosala soulèvement populaire ngai kutu mpo na ngai ici ça ne dépendait que de moi bosala ngo na mokolo ya arrivée ya atterrissage soit disant roi ba belge wana. Ça c'est une insulte de haute dimension. Belgique, parce que c'est un pardon officiel. Lumumba a perdu sa voix because he dared to speak up. Tango Lumumba a rappelé bango kuna na Berlin, ndenge bazalaki ko benga bakoko na biso ba makak. Bizaleli ochilombo na tata na ye bazwa ko finga ka batu ba magorodo na banyangala kata. Ezali inspiration ba parents na bango ba Belge non ba finga ba koko na bino ba macaque le singe boete Lumumba les a rappelé de cela. They went on and assassinated the man. Tozolanda. Lumumba perdu sa vie because he dared to remind the Belgians koma bazalaki kobenga bino ba macaques toyokani yeah mengana zokola babo biso toza bano tobotami post independence tolandi babiso ba misuso toza envoûté na milimo ya Lumumba toza ba rebelle uta naissance ngana zana souvenir ata moko ba shikota ba belge so I'm not afraid of them. I'm not afraid to speak up. Toyokani bonyo stu toza na bino génération be baleki na ngai be bana botele mabino boza na traumatisme psychologique ba fimbo ba belge te. Vous n'êtes pas né le sujet belge bobo tempe ba esclave te. Toyokani ba koko na biso tellement ils étaient nani chicoté que bazaki ba peureux ba ko fanda na baloba keloko te bazotala kaka botala tseka ba belge bosala biso to botami ndenge bible lobaki sur le vieux homme aura bible lobaki nini bino batotanga ka bible le vieux aura nini les rêves et l'enfant aura la vision c'est ça hein bon nzambe moko kaboli ba génération ayebike bampaka musana bango kozala na ba rêve lokola Martin Luther King atikela biso nani ba rêve na ya lotaki ya un jour son enfant ce que pena mwana ya mutu mundele ba kotambola se peut mettre dans la main
ba rêve moko kotengama biso toza bato ya vision biso toza génération ya oyo tokokɔta na terre promise bana na biso bakende kofanda na kati ya Congo ekozala prospère Congo ekozala en paix Congo uni Congo que les autres nations vont respecter notre souveraineté tozolanda biso toza génération makambo ya Egypte te Lumumba qui était notre Moses a déjà négocié avec Pharaoh toyokani Pharaoh si akweyaka na système na ye tozolanda awa tozobundana na désert toza pe déjà génération suka after the as ebano bazolanda de fo bakota na kati ya terre promise biso toza na envoûtement ya Joshua toza na envoûtement ya basoulèvement populaire toza na baenvoûtement ya barébellion spirituelle net babiso bwene bakakutu te fois ezala nani Saint Paul ebandaki kuna na paradis po ondire na botamaka déjà na mwa basekele déjà ya baefe ba Saint Pauli rébellion na rébellion tozolanda toana temps kobanga mindele te well when I was born I mean ngana attestation de naissance nangezo like ngai sujet ya belge te tozolanda koko na ngai pata moko azalaki esclave te so the way I see it na botama a free woman toyokani bino pe bozolanda ngai bato nyonso botami après 1960 yo botami ozali sujet belge te mpona nini ozokontinue baidéologie baparent na bino bazalaki nango ya kobangaka babelge bazobanga chicote biso toyebi lokito ya chicote wana te mpo tolia yango mpe te tolanda biso tobotami na Congo libre toyokani some tomoni sekele tozomona efe ya kindoki ya babelge bazokontinue koimposelaka biso balider corrompu kotiaka kisongisongi mpo babandaka barébellion balukaka basécession tozolanda bandeko na ngai le roi belge n'est pas le bienvenu il faudrait que basenga pardon officiel bafuta réparation excuse me toyokani bino mpe bosala makambo lokola génération bapere te toyokani ce qui est étonnant c'est que nos soi-disant politiciens ils incluent aussi bato bazala kuna na parlement mutu ata moko te azokoze kobeta lisolo ya reparations mutu ata moko te azokoze kobelela ke kodemande que le royaume belgique doit demander le pardon na DRC mpo na nyonso asala ata kutu balobi ke tozali mpo nini boza baesclave mental boyeko mpo nini bosinye contrat na kozala baumbu boye oyo boza bato ndenge nini yango le petit peuple bazalaka normal te parce que même badirigant baza normal te je suis très déçu awa eza likambo te bomeka te ko idps epe perde bino nyonso bande ya bavoyou bande ya baincompétent bande ya bamibali na basi moins sérieuse baesclave mental les espèces de sujets belges mental les espèces d'esclaves bozali free te tozolanda boza free en quoi boza free en quoi quand vous réfléchissez toujours comme vous étiez en train de réfléchir dans les temps anciens boza free na ndenge nini complexé, vous êtes toujours complexé devant la peau blanche pourquoi est-ce que na parlement na biso bolobaka lingala te pourquoi est-ce que na parlement na biso folo bamakaka na français français yaka na masuwa français yaka na bashikote na parlement belge balobaka lingala kuna balobaka kimongo kuna bazona baswahili kikongo chiluba yoza nani yoza belge toza français complexe yango likambo nini mpo na nini mpo yo se sentir koza intelligent fo loba français mpo na nini mpo yo se sentir koza civilisé fo lata veste na cravate Mobutu Kutu was more of a man que vous la bande yaba espèce yaba Democrat these demon rats race yaba satanista moko but these demon rats motherfucker Democrat nothing bolim sa langage nanga bolim sa ma French these demon rats autrement appelés Democrats
bayeli biso ba veste na ba cravate boza ba copycat. Il faut balataka toujours selon votre maître blanc. Ce qui maître blanc le bilata veste na mukila mulai, that's exactly what you will do. Ce que là tu bongo se sentir que tu es civilisé. Ce qui maître na blanc tu es veste na cravate au lati. Look at Tshisekedi. Il a lutté signe à démocratie ezalaki bobanda kolata comme les Occidents. Tangu bango mindele siko balata ka wala différence entre les Republican na Democrats ba mindele cause both of them balata ka ba veste na ba cravate, n'est-ce pas? Right? So vous voyez que veste na cravate had nothing to do with the MPR et IDPS. Ezalaki Moria Tshisekedi qui est un esclave mental. Kozonk Sabino 100 ans en arrière. Look at you all. Wuta bokoma ba démocrate. Bo bête marche en arrière. Hein? Moi esprit bozalaki nango ya batu ya malonga. Hein? Mabuta meki ko yana ba authenticité tout pour bozonga ta batu. Fierté na yo ba benga kona komba ba mindele. Tel vous avez un président Félix Antoine. Antoine. Il fallait mi benga peka Antoine Philippe, roi soki pe biloko nini. Asuki sika na Félix Antoine pona nini. Hein? Mais roi belge, le parlement excuse me. Les parlementaires belges. Katemen ngongo na ngeya oganga. Ba binga nazala ngongo oganga ganga boite na zape na balabala akara yela kozo ezo pisanga na bakanda. Excuse me. Ngai na lobi ba belge connaît pas ina bango na leur parlement. Botangela nga komba belge azalina first name, middle name, last name congolais. Zero. That exist, n'est-ce pas? Mais na parlement na biso batwana tu bazana, their first names are these Christian names. Tozolanda. Osomona kaka, et puis vous êtes très fiers. Identité mute joua Carole munene. What the hell y'all think ye tangu ba nani ba mindele bazoka ba koko na biso bazana bango na Amerique? They needed to change their names. Parce que that's your identity. C'était très important que mutu noir banda kolata kombo ya maître blanc na ye. So that no matter what, tu es ce que ton maître blanc dit que tu es. Because that's your identity. Ozolanda. Et quand tu perds sans identité na yo, who the hell are you then? Who the hell are you? Hein? Tangu c'est que toi tu es, c'est ce que ton oppresseur t'a dit que tu es. Ba oppresseur na bino ba côté la bino partout dans le corps, na ba cerveau. Même Zamba Bobele Laka, c'est le Dieu que ton oppresseur t'a montré, t'a appris. You call him Dieu. Na langue ni wana. Oyeba ta kombo Zamba ba koko no ba bele laka te. You pray the way that your master, your white master, t'a dit de prier. You call on the Lord que your white master t'a dit to call on. Ashikotakio na Christianisme. You converted through a whooping. Ba whoop ba koko na binonde bwebo kendeko se convertir. Tozolanda. Un peuple perdu. Un peuple qui s'identifie selon dengue oppresseur na yelo baki s'identifier. Ba kombo na bineza la kabanani. Hein? Kombo nzambe na bineza li nini? C'est quoi votre identité? Hein? Peuple de l'Équateur. Ba fimbu nyonso ba koko na bina bakati bango maboko ba beta mi ba violé par les espèces de Belges là. Ba futi bino ba réparer. Hein? Ba futi bino combien? Hein? Le peuple ba umbo. Ba si ba réparer makamba sala ki bino? Hein? Pas nyonso bino bomonaki. Tang ba Belge bazalaki na bandeko na bisa ba yaka. Oyo tilelo et comment ceux qui mutalinga finga ndeko nazo finga muyaka. Tout ça les influences na mentalité oh ba Belge batiaka n'est-ce pas? Ce que zalaki ko zale ko trahir bandeko na yo. Then mindele ba benjo c'était un bon nègre. Right? Comme nous les baluba, ba traître. Les alliés à mindele. Le cerveau lavé de blanc, nous les baluba. Muluba mesure qui civilité naye par rapport à acceptance ya mundele. Soki mundele andimi muluba dan muluba se sent kazali mutu.
ki mutu ya muluba ezali measured par que son maître blanc akoka kondima ye a accepté ye. Muluba naturellement n'est pas un rebelle, il ne rejette pas son maître blanc. Right? Bato ya motindo oyo bokende kopesa bango confiance que va diriger bino. Ce n'est rien d'autre que the middlemen, que the house niggers, the house negroes, the house slaves. Yes, les Baluba, vous êtes the house slaves. Well, that is true. Bon revoir votre histoire. Bozaba nani. You all, Bozaba house slaves. You know. I mean, Tuna Chilombo, who the hell is he? He is a house negro. Il travaille pour nos oppresseurs, n'est-ce pas? Biso tozon gato échappé plantation boité. Bande konanga, je vais clôturer par encore une fois na sengi bino. Que botelema soulèvement populaire bozana ba leader te tokani non bota la gauche bota la droite ndenge bozawana botikanisa kutu te ko bozata na batu ya malonga bako telema pona ba plaidaka cause na bino bazate tolandi hein et ba démocrate yo bazumboka na otage po ba démocrate wuta vision ya ba belge kokisamaki hein bapesi bino démocratie normalement nanu ezalaka te normalement ezalaka un pays à démocratiser normalement hein mais bon pona ko consoler ba fantasme na bino bo mibengaka ba démocratique bino moko bokomitala bozaka démocratique to bozalaka démocratique te tolandi hein nde nazoloba ke botelema tokani bo demand surtout likambo ya Belgique oyo ko bobima penza na balabala tokani parce que eza bakoko na bino nde babetamaka il faut koyokisa la Belgique soni bo etali bino sote ko roi koyoka soni so bakoko notamba bando lia fimbu koko nonda sepelaki ke ka jeune moko bo Belge afya kolela fimbu alors tolanda awa likambo non send a message que les blancs ba continue ko bande ko nanga tala boyebi ke soki bofanjana ka lokola ba coloniser et que roi wana pa ye boyambie bien simizela que je vous jure devant Dieu ata bazoboma bino na kokota kasuma kam na bino te toyokani parce que wana ko ekozala le plus bas o ke na komona penza ke nyonso to gangaka ça ne vaut pas la peine vos esclaves mental toyokani hein. En tout cas, soki bofandi kaka botali pe mutu wana ndoki wana ye na mboka. Mutu chilombo felaka benga ndoki eza mutu wana zoya wana na juillet. Soki botelemi te, soki bolobeli likambo ya réparation te, na kosenga ba réparer nyonso esalamaki contre bandeko na biso Équateur. Bandeko na biso baumbu na peuple bayaka. Soki ba Congolais bofandi kaka nye. Boke yamba mutana bobeti maboko boke ba concert na bino bobini bosilisi boke na baloenge ko yamba rwana en tout cas nanga moko na kosambela nzambe kasimba mutema rwana bazonga ko coloniser bino je vous jure pona komona ki solo ko donc nyonso tolobaka eza nango peine perdue babongo eza place mususu donc bola kisake boza normal o eza likambu kutu ya parti politique te. Oyo eza likambu ya us as black people. Toyokani parce que pas ya yo congolais quand il s'agit de comment les blancs là vous ont traité. It's the same thing they also did in South Africa. It's the same thing they did in Jamaica, na Haiti, na ba États-Unis awa tozoyoka. So ezali lutte tozoko lutter as one. Tolandi hein. Tozali ko lutawa pona ke Afrika ezala complètement indépendante et les Européens doivent réparer nyonso bango basalaki biso kuna na Afrika. Toyokani s'il vous plaît nayebi ke mitu na bino moko fonctionnaka bien te hein but please na sujet oyo bozala normal please. Toyokani likambo ezali ke la Belgique bakoko tinda kaka roi na bango boete parce que allié na bango azawana na ki présidence wana. Come on people, stand up man. Chilombo azosala biso ba noir soni. What an embarrassment.
What an embarrassment. A brother devient président, he won't even talk about reparations. Mais tu as les African Americans en train de dénoncer visite ya roi ya Belge na kati ya Congo. Tshisekedi, what an embarrassment. You are an embarrassment to the black race, Tshisekedi. Tu es un traître. You are a house Negro. Hein? You are an embarrassment. Ozali parmi des raisons pourquoi Bisoba Noir Tozoko se libérer complètement because of people like you qui mangent à la table avec le maître blanc. Mais tu oublies que tu es toujours officiellement aussi un esclave. Lutte tozo lutte zali pour la liberation of all people. Tozo lande. Mais cauchemar na biso batu mwinde zalaka people ya baras lokola yo chilombo. Bande konanga eske bozo comprendre nga? O ezali au-delà ya ba différence na bino ba parti politique na ba préférence na bino. Tozo lande. O ezali kambuya ce que les blancs ont fait na bonaka oyo likambuya Congo. Tokani, et il fallait que tu tellement as one voice, one people. To senga reparations. Tolandi. Parce que avant politics à l'établi, bon, netang bako na biso baliaka ba fimbuana. Netang bako na biso ont été pendus. Netang bako na biso bakata bango ba maboko. Basali si koko na biso ba misala. Mundela yibi ba kauchu na Equateur, akena ngo na Europe. Tozolanda bande ko na ngai. Yango bamonaki Patrice Lumumba was great. Pona nini? Il luttait. Pas pour na ba préférence politique ou bien tribu d'ailleurs banda bimana mnoko na yete. Mais il luttait toujours pour l'homme noir, l'homme congolais, l'homme africain. Malheureusement, il n'est plus. Mais l'esprit est coufité. C'est la chair de Lumumba qu'on avait tué. The spirit, l'énergie est toujours là. Babiso ba misuso to bimana mokilo yo. Tobota makande tobota mana ba milimu na biso kaka ba rebellion kaka ba révolution kaka. Ezali kambu ya esprit. Makila bakoko na biso tanga ki en 20. Tokani bon mekatala bata IDPS. Botiana nkindoki na binona na pause. Tolandi O ezali kambu ya IDPS te, ezali kambu ya MLCT, LCDT. O ezali kambu ya UNCT, likambu ya PPRDT, likambu ya FCCT. Oyo ezali likambu ya biso batu moyindo. Toyokani, parce que ce n'est pas comme si que quand les blancs bazalaki ko maltraité bakoko na biso, il y avait tous ces partis politiques. Il n'y en avait pas. Eza makambe botami lobiawa suite égoïsme, na power hungry. Tozolanda na kotombe na bajaba mindele divide and conquer. Tolandi ko diviser biso na ba parti morceau poto zala kana boyo kanité. Comme ça bango baso continuer ko régner. Même quand nous parlons au rebelle M23 et rebelle bosepe batu ya côté à Balamer Mende. Mais at the end of the day, même tant le bako, rebelle ni misuso batia ka batu bapanzi likolo. Oh rebelle rwandais et ceux qui peuvent ougandais. At the end of the day, tozali biso nyonso Africans. Toyokani, tozali biso nyonso la race noire africaine. Tolanda Afrique doit arriver à un niveau là où nous sommes one. Mundela ressuscité qui ko kata biso na ba pays ndenge lelo to benga maka ba pays. L'objectif est like nothing more to divide and to conquer. Basuki swanate bazolinga ba kota na kati na biso. Tu ba division pe côté ba préférence politique. Na ba division tribale. Déjà ba division religieuse pe zalaka. How the hell ko expliquer même que tala na christianisme. Batu bazomi benga ba chrétien bandimeli ya Kristo. Moko kuta bango bazali na ba different fractions. Ba oyo ba mormon, ba oyo ba Jehovah Witnesses, ba Baptist, ba Methodiste, le binzambi, le baposto, le pai. How the hell you explain that? Yesu yazalaki combien de Jésus? Bon la Bible dit qu'il y avait qu'un seul Jésus. Mais comment est-ce que toutes ces fractions
y a different religion, préférence besoin na combat Jésus na me baza divisé. Why the hell les Jehovah Witness existe, Mormon, yo muzamizambi vous existez? Hein? Catholic pe kuna tobosa na bangote. Pour comprendre que all of that was done, divide and to conquer. Pour na kote biso milimu na ba confusion. Pour tozala na une voix te. Tozala na langage moko te. Tozala mighty te. Tozala faible. Un peuple divisé est un peuple affaibli. Tozola kana bande konangai. Toko kozala chacun de nous mamumuluba lobby. Mais mamumuluba elle-même ne peut pas qu'il y ait une solution à camion tout comme problème. Si ça ne dépendait que de moi, si j'avais cette force-là, n'angaki même na abolir, n'angaki na effacer le système politique na Congo, t'angaki to recommencer. Si ça ne dépendait que de moi et que j'avais les makoki, j'allais fermer toutes ces églises na kati ya Congo, bolingaki bo voter, bolingi dorénavant, toi entamer likambo yo ya religion, de quelle manière? C'est comme ça que moi j'allais faire les choses. Si ça ne dépendait que de moi, j'allais exiger na ba mindele bayana nkobeta masolo ba réparation avant de mettre na bango masolo mususu. Si ça ne dépendait que de moi et que j'avais le makoki, j'allais vous encourager bo mi pesa na agriculture na salongo. Na ngaki na senga bino bo volunteer your times ya ko thanks bana na biso na ba université. Ba onyoso bozana ba capacité wana. For 5-10 years. Tito tombola na toko mana na point moko mwe. If it all depended upon me. Na ngana senga ba volonté to komba ba balabala na biso. Tolo kota ba poubelle na biso biso moko. Totala koma toko bongisa ba barrage na biso. Si ça ne dépendait que de moi. Mengape na za moko na kati na bino. Tolande, groupe ya bato bazo ko détenir. Position à pouvoir, bazo ba décision. Baza ba traître, baza ba house negroes, baza na en train de bande konanga bo moni quand je vous expliquais que tozo vivre na raso ba Tshisekedi, surtout cette famille là, to tiana na makamba ba démocrate à côté. I'm talking about cette famille là Tshisekedi. Bazali boye beza donc kaka ndenge na époque esclavagisme, il y avait le noir qui avait le faveur des maîtres blancs et les noirs là travaillaient pour ces maîtres blancs là. Leur rôle is like to make sure que bazalaki na plantation never got out of line. Their role ya Tshisekedi yango wana to keep us na plantation esclavagisme. Tozolanda, of course, ça a toujours été la vision ba démocrate in general. Mais na kati ya Congo, la famille Tshisekedi a été la véhicule qu'on a utilisé pour garder yo Congolais colonisés. Peuple congolais besoin conscience. Famille oyo Tshisekedi bazali bayini. Nazolo bango kaka ndenge bolobaka tous les jours ate ko tilo mbulombu. Non! It's much deeper than that. C'est plus profond que ça. Bozo mona te. Bazali ba house negro ko banda na papa na ye. Baza na faveur ya ba belge parce qu'ils sont en lit avec leur maître blanc. Bazali ko travaille pour na bisote. Objectif de Chilombo, comme était son père, c'est de nous garder dans la plantation et esclavagisme. Tozolanda, to continue kozala ba servants, ya ba mindele. Ba richesse na biso continue ko kende ko servir mindele. To continue ko kozala kana ba guerre moko ezanga mutuna makolo. Poto ko kozala unité, to se développer te, to kende liboso te, parce que quand nous arriverons à cette position-là, les Blancs, les Belges ne sauront plus que dominer Bisso. They don't want to see that happen. Et le kola basiba yeba qu'il faut ba kota kaka parmi nous. They have chosen bazo like Sabino quelle famille baza balie na bango. Yango bomon même le roi belge azoko ya aya kota la fils ya baptême na ye. Aya ko rendre hommage. Come on people, bozana beza ba ange luba kitaba sola na binote. Wake up bande konangai. Bo fungola miso ba Congolais. Bo fungola misu. Oye zali kambukutu teko bayini bale bezoko bunisa Fachi. No. Fachi is nothing. Fachi is nothing more than a house negro. Tokani, c'est un traître. Il est danger parce que we cannot trust him. C'est très clair. Monani na misu bolele. Qu'il travaille for. The man is not working for you and me. He's working to keep us slaved.
He's working to keep us on the plantation. Faci alingi tobima na plantation esclavagisme te. Faci na famille na ye Tshisekedi balingi to continue kozala ba esclave on the plantation. Balingi yo homme congolo longwa na eta wana kiboumbu te. Bozoko okate. Bandeko na ngai. Awa eza makambo tala tokotala politique après. Parce que avant IDPS botami after independence na bino, n'est-ce pas? Ok then. Avant indépendance, quand on oppressait l'homme congolais, bazalaki ko oppressait bino tout tendance confondu. Boete, ezalaki makamba PPRD, FCC, boete. Tozo kana, il faut tozongisa cette mentalité là balumumba bazalaki nango ya panafricanisme. We need to have one Africa. Tala partout que l'homme noir a cherché à s'établir, Yemoko vient toujours détruire. La ville de Chicago, une ville établie par les Africains. Tala lelo Chicago est une ville moko nani corrupted, ba meurtre, ba crime kuna comme il faut. Tout ce que l'homme noir a cherché à établir, Yemoko, l'homme blanc fa baby ça. And the sad thing they always ba utilisaka toujours ba bande konabiso. O bazali willing ya kotrahir biso na moya lelo na bino bandeko na ngai na kati ya Congo ezali kambi ya ekolo te, ezali kambi ya parti politique te, ezali kambi ya biso as peuple congolais avec notre histoire, surtout notre histoire avec le royaume belge. Bandeko na ngai bomoni maintenant c'était quoi le rôle ya famille Tshisekedi. Stand up bandeko na ngai, bo stand up. Bofanda kaka boyete. Sinon te tokolongwaka na plantation esclavagisme oyo te. Tozolanda, nous avons notre frère oyo que c'est très clair que batie wana to keep us there. Tozolanda, chilomba ye kolongola biso wana te. Tozolanda, parce que if soka zalaki atana tendance wana mukie bangaki ba commissaire président te. They don't want un vrai révolutionnaire président na kati ya Congo. Of course not. Bazana posa ya un vrai nationaliste na mutu ya Congo te. Bobosani yango. Bozana mémoire mukusebwe pourquoi. Soko moni mundela ye azoko soutenir un nègre boye. Bazoko sepela na ye. Yeba que ton frère là asi a trahir yo déjà. Il est au lit avec ton oppresseur. Un homme noir qui est serein, qui se bat réellement pour na bandeko na ye mindele balingaka ye te. Tokani bandeko nanga? Okay guys, I love y'all. Tokolo balikambo ti totia mutu wana roi wana malaleza ya kutundete. De préférence ya te. Mais soka koya ba aya déjà na ba discours ya ba pardon officiel na ba réparation. Bobi msaka déjà ba calculatrice ponga pe na kosalo ya ngai mathématique. Yanga deja kaka na kotala kama makamka na musika na moni deja ezokotisa biso deja na ba trillions of dollars. Yap kaka na kotala kaka na musika. Menga pe na kosala yanga mathématique na ya na exact numbers mais deja koti deja na ba trillions of dollars deja. Doboya na ba mathématique buzoba te o ba milliard nothing. Toza deja ndenge toza bo tozotala deja ba trillions of dollars. Well, ba intérêt pesali, n'est-ce pas? Bongo bango na banque mondiale tamba defse ki ba congolais mbongo. C'est ba defse ki principal na intérêt multiplié par temps. Boete, kaka même formule na biso toko sale lango bango. Principal toko multiplier ngo na ba intérêt toko multiplier ngo na ba temps. Biso ko tona temps ko diviser ngo awate. Faut ba pesa biso ngo bulk sum. Toko diviser ngo par ba te. Ba pesa biso ngo bulk sum. Biso moko to zongo to sale ngo ba division mensuelle biso moko. Okay. I love you all. Bye bye.